Bino ba politicien bozolinga bo pelisa na Congo. Bobo mangonoki moto bozingi bo pesate bo bosi bo pelisi. Bobo mangonoki. Si bobo miangonoki te nzete mobimbe ezwa moto. Trop c'est trop. Tosi tolembi. Soki eza kokufa. Bino bozana minduki. Biso ozana nzambe. Bobo mabiso. Batondi. Nin Mwandansem aboki prison. Nin Mwandansem aboki prison. Bato Mwandansem yaboki dia Congo. Nde loko batu yo so beke Mwandansem yaboki prison. Mwandansem yaboki prison. Tout le monde na tongo o ba prisonnier ba kimi Mwandansem ya kimi. Après une semaine bande ko ba changer biso face. Oh bato se ko boka prison za Mwandansem te. Ezala kere kama inansapu ya Kinshasa. Ataba sakana kana batu. Ataba sakana kana batu. Yani kama inansapu aye. La police ba yena camion, ba yena avion. L'air bazoya. C'est-à-dire que bomuni bango teler ba yaki. Yani kama inansapu. Cortège zoya ndenge moko na ya président. Mais finalement, qui est qui? Ngana zalaki na syndicat. Moi j'ai crié que ça président Félix. La télévision. Sima. Mais tu crois que ça président Félix c'était Joseph Kabila. Mon esprit s'est revolté. Ya wobi makabalo bakarai sebalo bakarai sigi soka rambo te mboka bachele kaka yote kumisanza mendengo zuyango pe komite na tango Tolona TV, une nouvelle histoire avec Jésus. Une nouvelle vie, une vue de nouveauté, une belle histoire de qualité avec le Christ. C'est comme un bébé, il ne supporte c'est le ventre, mais une fois dehors, il devient le fils de tout le monde. Je suis en train de dire aussi que les prédications, les gozala chaud. Alors les titres, n'en parlons pas, parce que ici nous sommes sincères avec vous. Nous vous parlerons et nous nous adresserons à votre cœur. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi j'ai envie de vous dire Tolona TV, 100% Jésus-Christ. C'est les armes de Dieu, maman. Présenter la société et notre façon de voir les choses. Il sait donner la vision. Il sait nous faire parler, il sait nous faire réfléchir. Lui qui, le Saint-Esprit, Nous sommes de Dieu, il nous vient prendre partout dans le monde, de partout dans le monde. Depuis l'Asie, en Océanie, de l'Amérique du Sud, en Amérique du Nord, de l'Afrique, de la RDC, la République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, et la ville sœur, le Bumbashi, nous serons ensemble, afin de transmettre le message du Seigneur. C'est ainsi que nous vous présenterons une émission, parmi nos émissions quelques, l'écho de l'Albâtre. Parmi les émissions que nous aurons comme le Sentinelle, parmi les émissions, nous en aurons quelques. Bakuye bisebiso comment bateau baza ko se retrouver les sources à on ba poste ya commandement. Toujours c'est un peuple congolais nous sommes toujours loba tous ali banda mboka te toujours loba na Kinshasa. Tous sengi na bande kwa na ba plier bagage bazonga bakende. Tous on a problème ya miba o yekufi basali kama société mususu mbongo ya société wana wezo sala diamant mboka bazo sala diamant nzelate mwinda te atabalo baka bato bazaba méchant pas jusqu'à ce niveau
Bino bozozo kaka diamant. Mais zelo bozozo le diamant pour ne kubima nango. Beaucoup salate. C'est trop méchant. Bino ko ya boy. Ce qui yo comme les autres soyo ou l'inyango te. Eza bato bazaba chômeur balingi ki chômage salate. Donc on bazola ndalanda. Mais bazo mon était que mboka na biso et koufi boke koufi. Il faut toyer ba société zo sale diamant na mujimai eza ya nani mongo kende ko wapi diamant zo kende wapi biso nyo so eba que je camine il fonctionne comme société zo que je camine ba bobon pour me biloko ebele mais te kaka côté production code minier. Mais ba minéraux on les a côté mboka na nini. Et c'est pour cela que le président de la République a signé ordonnance pour la coucher bateau sur la Jekamine. Tu le lot ordonnance sur le ministre Mogonde a kamata ngwa chena tibona ye afandi. Ba kwebe makambezo le kana Jekamine. La zone fond de l'État congolais. Nous avons découvert un poto. Nous avons dit déjà que Boche secours et pas boy. Bisoko banga tamuke zate mutumoko ko sebinote. Toko banga nguti wapi. Bato ba se sacrifier ka bazalaka. On se sacrifie maintenant pour la Congo. Moutoko kima wazate, biso toujours combattre dedans. C'est révoltant, intolérable. Tous les leaders religieux. Parfois, batunga nazo diriger, batunga nazana bango. Parfois, bawo bazo salwana, bazata na bangote. Bisonde bazo total kandenge bazo ko détruire. Bolo bate, soko lobby, au combien politicien. Bon Martin Luther King. Bon ma descend tout. Babundi pona mboka na bangote. Le collecteur découvrir ce qui se passe, ça ne passe pas. Ça c'est un message très fort. Toujours de la BAC, il y a FCC. Que trop c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut tout y aller comme M. Kamil. 3. L'herbe boutaka ba poto boutaka partout batutu nyos. Taxi à go passe. Et bandi kala. Mais bilu nyos boy. Tokolo ba tozana aéroport ou bien tozana ngari. Ba yeko kosa ba sali angana na place mais tout traverser toke de Brazzaville. Brazzaville na ba richesse so ezali aote ba tongi aéroport na bango jini ya kubenga makameme aéroport na ba norme. Bato ba sakani ndenga balobaka ko ba sakani na peuple congolais ba mona ki biso soki toza ba bolele soki toza ba zoba na habité. Mais ceux qui ont dit que zoba wesili na basi na mibali totel me bisognos comme un seul homme. Comme un seul homme. Pour la ligne. Système au bâtiment biso na mboko il faut disparaître. Jusqu'à présent, jour pour jour, inane ekoki, na inane mobimba, Président Yassika a touché Armété. Or, dans le moment où après une année, il fallait changement de côté armée. Dans la police,
Il fallait changement. Écoute la mandataire. Il fallait changement. Écoute la service de sécurité. Mais l'air toujours le petit lélo. Et je l'ai dit que le président Yakala Atika. N'a l'air roi qui dirige. Toujours 5 ans peuple congolais. To libérer Mboka na biso. To libérer Mboka ya Congo trop c'est trop. Après avoir fait 20 ans na Tony Bango. Mukunzi asika sa ye. Atabatonda kate papa. Ce que mon monito commune ta makambo to zoloba. Place au fanning deko. Mitouneske kalakala nyons makambo ezali ko sala maboye ezali ko loba maboye c'est un signe du temps. Awo tozana na prise ya conscience ya ba congolais mboka nyonso kozala bisika nyonso kozala yeba que awa bazotia blocage sur blocage. Ah ouais, pas na bis. Tout ça, la majorité parlementaire. L'Assemblée et qui était dans le gouvernement. Mais, Bandeko, ce que la majorité parlementaire est Zalaka, commandant suprême à Zalakate, garant de la nation Zalakate. Même dans 1 plus 4, tout le monde a dit que tout le monde. Alors, Bobange Zanin, c'est que Cash, FCC, ils ont côté de la police. Cash, FCC, ils ont côté de l'armée. Et au côté de la Mougouz armée, Cash, Mougouz armée, FCC, Mougouz armée, Cash, Mougouz armée, FCC. Les rois n'ont pas de wapi. Mboke zoken de wapi. Bane ya Congo, ils ont un message très fort. Autosotin de l'épino. Tout le monde a un poto. Tout le monde a un poto. Batozolo au Canada, bakiti France. Bazolo États-Unis, toqué France, il y a France, événement ils na Londres. Tozo 5 binopé. Bozo avion, bo kite pas boye. Bo kite avion, bo combat siko ezande na Kinshasa. Combat ezande sur na potote. Bino nyonso bo sana bo tika na guerre. Bo tika na guerre, bo tika na kokoela na. Biso ya boy, pour le moment, tout le monde a un système où biso va payer out. Tout le monde a un système où ils allaient out. Accord, MCC cash. Il faut disparaître. Tout ça besoin d'un président de la République, on n'a pas besoin de MCC cash. Tout ça n'a pas besoin de. Trop c'est trop. Donc, message tout celui qu'on pèse. Moko na moko ayoka peto zo bisabandeko makambo ezalaka ka boye. Après avoir kosala 20 ans, vous vous accrochez toujours. Et l'autre tozo senga mais nous éviter la colère du peuple. La colère du peuple. Beaucoup de la peuple était. Ce qu'il faut éviter, à Oulikambia, aux églises, aux IDPS, aux MLC, ESAT, à tout ce qui est pour le peuple congolais. Peuple congolais. Tous ceux qui ont des cognos, soit aux États-Unis,
soko za na Canada soko zali wapi tozala lokola mutu moko libération ya Congo va changer tous les militaires au Bazana Est tous les militaires au Bazana Est nde guerre à Est kusila balongo la bango ce ne sont pas des Congolais bangunde bezo sele que guerre ici l'été na copain c'est un exemple moko tout ça là Ebola na Est Ebola bitumba na Est Ebola na Est tel comment bande ko ba yokani mais les représentants ya sikaye balandele Ebola ministre de santé qui mangite les lois Ebola na Est guerre fabriquée de toutes pièces pour na koyiba ba minéraux na biso tous se mobiliser le kona mutu moko mabeleza biso mutu koboto le biso mabele à Est ata 0,5 azate bana ya Congo toza ya kotelema au na Kinshasa tozeli kosenga mutu nyonso awo tozoloba bandeko bayoka puisque la mingi te tozo passer na plan B ce sont les actions et leur action ko bande parfois ba okam ba kokamwa biso to ko ya kusala ba vantira na woto zoloba non nous sommes déterminés soki ekozala bao bakoboma babomi bao bakotikala c'est ça kobikisa mboka bawoyo bakotikala batikali donc tozeli kosenga na mutu nyonso loboko na nzambe ezali likolo ya Congo nzambe aza kotelema basali na nzambe batu nyonso totelema soki tolandi kobanga ekeba bakuya kosala yo boye ekeba mutu moko abangisa bino te communauté internationale azolanda États-Unis d'Amérique azoveye tokobanda likambo na neya te revendication na biso ezali normal il faut tomona clair soki peza lobaki ya kolandela soki nini te biso peuple congolais totelemi tozolandela trop c'est trop oyo esalemi eza ebele napesaki exemple awo mouvement yaka moi na nsapo ekobanda na Kasai mpona korevendike kwa mouvement wana ezalaki sans revendication président kende balobi likambo président kende te tozo gouvernorat tozo machine à tuerie awa bazobuka ba prison bosi bomona wapi na capitale l'intérieur bazobuka ba prison na moment armé na la police batondi nini mwandansem aboki prison nini mwandansem aboki prison bato mwandansem ya bodu dia Congo ndio loko batu yonso babeke mwandansem ya aboki prison mwandansem ya aboki prison tout le monde na tongo o ba prisonnier ba kimi mwandansem ya kimi après une semaine
bande ko ba changer biso face oh bato se ko boka pression eza mo na nsemte ezala kere kama ina nsapu ya Kinshasa ataba sakana kana bato ataba sakana kana bato yani kama ina nsapu aye la police ba yena camion ba yena avion l'air bazoya c'est-à-dire que bomuni bango teler ba yaki yani kama ina nsapu likambu ya mwanda nsema sobuka ba prison ekofi eye kama ina nsapu tokoyeba nani auteur ya mouvement kama ina nsapu tokomi 13 pays basi va répondre favorablement 13 pays va répondre favorablement procès ko bande toujours fond de l'état congolais bagye biso donc mutu abangisa mutu te boyamba message et l'air tozali kopusana pene na baction tokoyebisa bino action eza nini tozosenga bandeko bien avant batika mboka ya Congo et démarrer mokonzi ya sika asiaye batika ya sala musala peuple congolais a se retrouvé Kabila azalaki kosala ba élection lokola indépendant azo diriger biso tuza besoin de MCC kajite président Félix Azala yende tozane besoin bon soki mutu azana MCC tazana kajite akuzopose te akusala musala te batika président Félix a nommé mutu akoekonome asala musala. Donc, peuple congolais, bon, c'est déjà mon d'ordre. Oui, il coupé ça. Tout passer dans l'action. Bien, que ils ont ma santé. Mais na yebi, pendant que vous ça. Tout ma santé, mona yango. Tout ma santé, mona yango. Kadhafi a yebakite, question na ye kusikokuna. Même Saddam Hussein, Bayebakate, même Oya Soudan, même Tchassaskou, Nangola, exemple Zali, Eduardo Santos. Donc, tout Sengina, ba Congolais, le Boko Yayaou, n'a pas vocation à ces pays. 13 pays vont répondre favorablement. Hier, dans la réunion, la délégation n'a pas voulu 3. Toujours fou là-bas. Peuple indien toujours fou. On a vu ici, Zuma Zosambet. Quoi il s'appelle? Ce qu'on dit, c'est discours. Mon bout jusqu'à son départ à la veille. C'est que c'est le discours. Ils ont pris ce programme. Système Kabyle, FCC, toujours fait disparaître. Est-ce que dans le moment où c'est bien, il faut que nous avons Kabyle, nous avons FCC, nous avons seulement Kabyle, nous avons nous avons mais bino boyaki na mboko boyaki na babot ya mbula babot ya basoda afidela yaki na babot ya mbula banati biloko tout dessus na mboko donc biso tokoki kozala te un groupe de gens kaka mpona kobanga oyebi soki ezali ke te Tshisekedi abangaki le démocratie eyaki te mobutu azalaki très fort na ntango wana nga naza kosoki lokolo baza wana eloko eza te eza lokola lion carton mais bato tikali bazobanga nyoka esi ekufi mais lokola bato baza na somo ya nyoka alo bazobanga ebembe ya nyoka naza koyebisa yo ke mama eloko akoevite eza colère populaire tobetele maboko croyant que akende ata na makambo ya bilanga atikali citoyen simple ça va
En tout cas, gloire à Dieu. Cortège Zoya, ndenge moko na ya président. Mais finalement, qui est qui? Ngana zala qui la syndicat. Moi j'ai crié que ça président Félix. La télévision. Sima. Mais tu crois que ça président Félix c'était ça Joseph Kabila. Mon esprit s'est révolté. Dans le but de l'Iran qui n'était qu'un seul terre. Dans l'Iran n'était qu'un seul terre, mais tout en aille. Dans le incident. Si on a un mboka nini, na mboka ni makamba kwa kosa. Président soki de kosa l'inauguration, côté régité so. Il y a bengi par ministre de sur la Kékakati. Premier ministre accueilli, président de l'Assemblée nationale accueilli. Le ministre de l'accueil, le président Zako s'est retrouvé dans ma conseiller. Papa, quel sabotage? C'est révoltant. Naïna Kimbuta Tokamatani, plusieurs fois les hommes qui Kimbuta, beaucoup de venus au Goussila. Vous avez venu, puisque ma cambozo ça là, et ça timide. Mais il faut y avoir que, on a levé ton, dans le moment où il est tout puissant. Pour que tu n'aies pas en prison, non, tu n'as tellement dit. Pour que trop c'est trop. Même bateau le bateau ça va sanguiner dans niveau T. Jusqu'à ce que nous t'en belle besoin d'un gars comme Kangena prison. Alors c'est comme ça, au Kangami surtout va passer. Les bateaux qui nous ont débalagé. Donc les Japonais ont c'est yo que maman. Ce qui fait qu'à commune la prison, on a découvert. Bande comme ça y balandenga saleté. Les autres exemples. Tu peux traverser le Brazzaville. On a repris le Brazzaville. Mais biso tous en a tout. Bateau yo ba sakani la biso ba sele biso aventure. Si ma yakuzo taxi $50 chaque jour. Da sele ngaro yo so mona wana. Ba benga wa report. Parce que nous inaugurer des avions dans l'aéroport. Bon nyos ba ba kweb se biso taxi ko passe. Et que voilà. Les emplois là hôtel c'est yo que mutu akozana na mutu. Ce qui a trouvé que mutu azosa makamboza ya modé. Kaka na logique na wana. Alobinde quoi na position tozana yo sote. Katumbi azalaki na ite. Fagilo azolo bana azalaki na bangote. Nani azalaki na bangote. Awo tozo telema nini. Tozo telema la accord basiye nana. FCC asiye nana. Les autres sikoyo, ils ont ma conviction na ngai. Longo na kaya Corée na datan. Même une déconnexion na tindire qui est encore trop jeune. Aux yeux pouvoir na 29 ans. Trop jeune. Si vous allez dans les quarantaines, tu peux aller faire d'autres histoires. Moka bechele kaka yote. Moka bechele kaka yote. Kumisanza mendengo zuyango pe au comité na tango. Mais pour oya les sous, ça n'essaye pas. N'essaye pas. Oyo zui et quoi yo. Tu es trop jeune, au kolu kamboka moko, tu t'installes. Mais oya ko c'est l'état quand tu n'état. Non. État quand tu n'étais exacté. Ya wobi makabalo bakarai sebalo bakarai sikui soka rambo te ezate makambo na solo banazo sino makambo solo oko sele takatine tate wana tolobi non kila sur sans molimo nani akofuta ngoe musalo yo sambo nzambe na kolia dongo andime yo natinga myo libela Peuple congolais, nalingi na salle intervention moi mukie par rapport ya ba intervention
ya évêque Mukuna. Évêque Mukuna auti koloba na biso eloko moko alobi soki nzete étape moko ezwi moto babomango noki nzete mobimba ezwa moto. Évêque naza na yo elongo toza d'accord na yo. Moto oyo bino ba politicien bozolinga bopelisa na Congo. Bobo mango noki moto bolingi bopesa te bosi bopelisi bobo mango noki si bobo miango noki te nzete mobimba ezwa moto. Trop c'est trop. Tosi tolembi soki eza kokufa bino boza na minduki biso oza na nzambe bobo mabiso nyonso tosila kasi toyebi bino boza na ba prison boza na bisika obwaka bato na bakasho boza na ba minduki boboma bato mais boyeba ke Congo eza ya nzambe. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Balingami trop c'est trop. Mboke komi lokola ya mwa batu moko boye ya ekiri moko boye mwa batu moko boye mboke eza ya biso nyonso. Biso nyonso ebongi to réjouir na mboka oyo. To sepela na mboka oyo. Ba Congolais ba sepela na mboka na bango te. Ba msusu kaka lobi bazwi ba koti na pouvoir. Basombi bandako. Balinga mina to lobaki na bino makambo oyo na émission oyo na lobelaki sans rival. Batu oyo babande ko bimisa batu na balabala. Oyo ba kilt ya dimanche ba bomi ba kilt ya dimanche ba boyi biso to sambe ba kilt ya dimanche. Bino na ba oh nani ba na bino banani ba kombata bozaki pour batwana na kati ya batwana bango ba oyo bazali yo na pouvoir ba bimisa biso na balabala. To batu basambeli te ba dimanche to lobi na batu basambela bino bolobi te batu basambela te ba bima basala ba marche na balabala basali ba marche na balabala lelo batwana lelo bazui pouvoir bango nde ba batu bimisa batu na balabala i complicité na basango siko bazui pouvoir basali nini basali nini tango bazui pouvoir pa banda bimisa biso na balabala ba dimanche to sambela te bango lelo bazui pouvoir basombi bandako na ba États-Unis bakomi na ba milliards bazokende kokaba bangombe kuna na Rwanda si bino nde banda bimisa biso to bima balabala tango ngana boya ki yango bino na ba combattant botelemela ki biso mais lelo bango na bazui pouvoir. Président Félix nazo soutenir pour na likambo moko parce que honorer nzambe na biso o dédier mboka na maboko nzambe ofukami na stade na miso batu nyonso bamoni yo ofukami nzambe eza na président moko asala yango te à cause de ça parce que okumisika akombo Yesu à cause de ça toza na soutien na yo nzambe na biso oyo honora ka honorer yo. Mais président Félix, s'il vous plaît, Bobima na baje oyo. S'il vous plaît. Avec Mukuna lobi, étape moko soki ezui moto. Bobo mango noki nzete mobimbe kopiola. Soki bobo mi moto oyo noki te nzete kopiola. On est prêt. Soki to kufa bino za minduki, biso toza na nzambe. Toza prêt. Trop c'est trop. Nga aza na poto te. Na wasala intervention na poto te. Na Congo. Kombo na ngai évêque Ezekiel Isiana Mokalikali. Trop c'est trop. Trop c'est trop.